Mbote bonjour na bino bato bosuli bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche boko to l'océan du Congo na chaîne de libération et pai auto ba Kongomani et pai auto sasaka et pai auto panzaka et pai auto belaka moto ya papa le moloto ekita etumba misala nyonso ya baloki ya Congo ezui ezali bongo esika auto sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka to analysaka esika auto salaka éveil patriotique esika auto longolaka peuple congolais la bolema esika auto chaka litolo na nzete poete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo tozalaka lokola basinzili mpo kobetaka mbela ndenge tokobeta mikolo nyonso ete mboka yali mabe bandeko botelema epai oyo to telema ferme fidèle lokola bakuki mpona kozela liseko ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboureur aloba na biso bechefuye ne leseni place ke la mer passe ezui ya mokolo mwa lelo ekoyamba bongo ndeko na nzela ya singa Congo Zaire tradi tokozwa ye tokoyeba kosola na ye maemanso oyo makoleka la République démocratique du Congo na biso tokoloba likambo etali en sécurité tokolobela likambo etali bote kimboka la biso bipai biso tokoloba likambo etali maponami tokoloba likambo etali ba arrestation pambate a na République démocratique du Congo moya kotombola mongongo ya lite tokomi ko mobanga poete oyo ekoleka to ebite bino banso bipai biso bokolanda biso mbote la ba fidèle abonné la biso mbote penza bokotele ko s'abonner bobunde tumba ya ba vie bobunde tumba ya ko like ko partager ko tchaba commentaire ba si je sais pas ba j'aime kolanda biso du début jusqu'à la fin le lenge mon la mère de bonheur ça la bino banso vraiment matondo tozo na ndeko pambate bébé telikamola singa réseau za kamo akokoso ndeko peto nene mo Carmelai tango mosopa ko kozana pongi yango na toli kozwa ndeko na singa zali pena na mikili ya bapaya o biso na bango mangonga ezali mwa molai tango mosusu mbote mona mboka losako bama ilongo kolanga konga losako papa la ngai tobengi yo mosika soko ko se présenter na balandi nyonso ya océan du Congo et pas wapi yo zwami pozali en direct ya émission ezui losako bi mama donc ngai comme nanga munga watata est-ce bozo kanga malamu bazo ka opea na bokebi kitoko comme nanga munga watata na zwami na mboka Calgary na Alberta na Canada. Okay. Je rappelle na bino parce que na yebi ke yo ozali mama mopandisa monene ofandisi ngai butu mobima na kombeli naza kozela beyo. Vraiment na banzi boyoki ndeko ali musika bongo na Canada et Carmen avant di penza pour la bolingo ya Congo. Vraiment papa na ngai monga tata losako na obisiko ozali penza na mboka Canada pe na bolingo kolinga mboka po ete tango esengela ki olala. Likambo toko solo no lelo likambo etali insécurité na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Toko meka mwa ko sola na yo pe ba arrestation oyo uti ko sala mamokolo ma lobby bakangi ba résistant oyo bakendaki bongo na ambassade de France pour la koboya bisalela ya francophonie oyo lingi ko ya na mboka la biso po ete mboka ezali malamu te kasi bango pe bakendaki kotombola mongongo bazaki na ambassade de France ndenge bazali wala ba Bruno Mimbenga ba Josué ba Bobo bato bali bayike penza ba Joël bakangi bango banso uta lobby bazali na ipe crime nano batiki bango te tokolobela likambo etali EAC boye nango na mboka la biso litomba nango ezali nini tope mabe nango pe ezali nini na kati ekolo wa biso po ete baye ekolo balingi yango te suite ya makambo mayike tokoloba no lisusu likambo bateki bamboka pe bato mabe basili kokita na yango ala to banda na yo na likambo etali insécurité na Est République démocratique du Congo pe na Congo mobimba pe na ville province ya Kinshasa na banze to yebi likambo ba mobondo ba ko kata ba ko boma yango omekana koloba la biso bino kuna na mikili ya bapaya boko yamba likambo yango boni na insécurité la République démocratique du Congo. Atonto bingi oprenga losako na yambaki yo na mbala liboso pona yana lekano pe na yo bakoko baloba ata soki olei na kanya kobosa na ndenge banaye kolembula misaki mitano te. Mama ngai komo na ngai munga watata nazali oya solo na kati na mboka na biso na botami na mboka epi na koli wana na bimi bisika tozali awa boye makila na biso misopo na biso nyonso makambo nyonso makanzi nyonso mazali pona mboka wana za komona tangu zolo makambo ya sécurité biso tolalaka te pona koluka koyeba eloko nini za koleka na mboka na biso ça fait déjà 20 ans passé ya on toza revivre
yambo ya maso na kopesa na kopesa longonya na bino boy bozali kolekisa makanisi na biso bino boy bozwi courage elongo na oyo tangi leki na Bruno Mimbenga na yoki motema pasi na bayo nyonso bakendaki kuna na yoki motema pasi ndenge bakangi bango kasi ezali mpona makambo na mboka ezali mpona mboka na kopesa mbote mingi na bayo nyonso balandaka yo mama Oseya oyebi ndenge toyebanaki oyebi ndenge toyebanaki likolo na makambo na mboka na biso boye na kokota na bozindo wana te na kopesa pe mbote mingi na mokonzi oyo tozali na ye aza kokamba résistance le père de la résistance tozali na ye lelo po oyo tozalaki na ye atikaki biso papa Honoré molimo na ye mofanda kimia molimo na ye mopema na kimia kasi makambo biloko ya pesi biso alobaki makosutuka mboka wana tukorekipere yango ye pe oyo bazali na biso lelo oyo boye Alphonse Ebama Joko alobi na change eloko moko te na koloba te ndenge abandaki koloba kasi oyo nga nazali kosala lelo ezali oyo nalingi nde tosala ndeke tokoma lingomba oyo boyeke biso nyonso tozala lisanga oyo mosala aza kosala mama bino bokoyeba ntina na yango tikana ya na sikoyo boye mpona makambo outi koloba mpona insécurité na makambo na mboka soki bato baza kokamwa yo kokamwa te mpona insécurité eza na kati na mboka na biso lelo na ndimi te oza kokamwa parce que yo ozali oyo boye oyebi misala na biso ndenge tobandaki ndenge tokutani na yo makambo toza kosala babandaki kokatakata biso ya internet babandaki kosala nyonso babeti bino banini bamilangi babwakeli bino banini bamilinga mais ozali na nguya oyo ozali kopesa bato makanisi oyo biso ozotindela bino merci mingi mama sécurité na mboka na biso ekota depuis ntango papa maréchal abimaki na mboka wana na 97 tokomi 20 ans passé yango oyo boye tokanisaki toyambaki balibérateur nzoka toyambaki nde bakuyakuya oyo baye kofandela biso bafandisi occupation wana eleki esalaki mwa makambo ebele occupation wana esali makambo ebele na kati na mboka na biso en plus de cela baoyo baencourage ke misisa ya occupation ekita na mboka wana efanda ndenge efandi ezali kaka biso moko bakongole insécurité oyo toza komona lelo ebandi kobanda wana esika makambo ya nini ya occupation ebandaki yango wana alors oyo toza komona lelo ezali kaka bafui bambuma oyo ya baoyo boye tobandaki konéglige bango bapoliticien tozali na bapoliticien te tozali na bakolabo en kolabo alors totia makanisi na biso na bango te mpasi oyo bino bozali komona sur le terrain oyo ya biso ezali kutu koleka ntango mosusu ezali mpe ndenge moko nakoloba bango ndenge wana tala sikoyo tokomi awa boye 5h presque 5h30 ndenge oyebisa ye nga tokosolola nalobaki so nake kolala nakolala te nakozela kozanga apel na yo tala naza kozela mpona yeba eloko nini makambo nini bazali koleka nazosurveille biloko nyonso ezala bambobumbu ezala banani toza koluka toyeba epi totindela bino ebele mpe baza kolinga kolanda na solo wana nano te mais tozali na bango mayele malembe jusqu'à ce que tokokoma na objectif na biso moko tozali na yango soulèvement populaire matondo papa soulèvement populaire ezali oui, maman. Ouais. Donc soulèvement populaire ezali iloko moko oyo biso na bino tosengeli tosangana soulèvement populaire ekozalaka mokolo na yango ezali na mbela ezali na ngonga teo ezali be na mokolo na yango bato nyonso bakondima yango biso nyonso na balabala tokei alors nayebi ke makambo mazali ebele introduction nayo ezalaki nasangisi kasi luka tosala yango na résumé na bamituna ozali na mutuna moko comme ça tokende malembe te tokende kosilisa napesa nano yo ngonga otala mutuna nini yango malamu nalingai nakota na introduction ya ndenge wana mpona oyebake makambo nyonso tozali nango na maboko mais tikali nde kaka ngonga ezali mpona biso. Merci mpenza nakosala résumé wana kasi sikoyo
etumba yango insécurité oyo nalingi mpenza tovandisa mpo yango nde ezali moboko ya likambo oyo kosala mpasi na république démocratique du Congo lobi tolobo kuna Kinshasa mobimba mpe Congo mobimba esi ezingami na maboko ya bato mabe yango tolobi nini esengeli kosala mpo na kokata insécurité oyo na banzi boyebi na este likambo ezali ya génocide boyebi yango malamu génocide esalama na république démocratique du Congo esalami bipai mosusu te mpe lelo EAC ekitani na Congo batroupes étrangères ebele ezali bongo na este ya république démocratique du Congo tozwi litomba te bamobondo mpe bango wana bino sikoyo barésistant nini bokokanisa mpo na likambo etali insécurité bokotika yango ekoba baextrémine bana Congo basila bango nyonso nde na nsima boya kozwa maboko ya kobundela bango to mpe likanisi mosusu ezali na ntina ya insécurité ya république démocratique du Congo. Mama soki makambo oyo nayebi ke ozozongelaka makambo ya insécurité insécurité mpo na ngai lelo oyo tika nayebisa nano yo na baoyo nyonso bakolanda oyo biso nyonso mpe tolandaka yo boyeba yango malamu insécurité oyo ezali batie na mboka lelo oyo boye ebandi ndenge nalobaki historique na yo ndenge ezali kobanda nani na babiloko ya ba FDL nde bayaki bamemi nani kondo nzemu Kabila ayaki na bato na ye baye bainstalle yango. Alors lelo na niveau tozali lelo oyo boye biso awa na résistance na lingomba na biso ya Pareko na koyebisa yo tosali mosala tozo continue pe kosala mosala soko moni bato wana bakomi na niveau bazali na yango lelo c'est-à-dire que bamanga na biso ezui bango ya liboso na koyebisa yango wana soki tozalaki na bapoliticien na mboka na biso bazalaki crédible nde tosilisa bitumbu banda kala. Alors biso comme tozali na résistance toza kobunda ezali ba front ebeli front ya liboso tobadali kokanisa ezali bapayo bakotelaki biso ya mibale oyo mokonzi oyo tozalaki na yo atikaki biso aye komona abi to négligeaki bato oyo boye kasi nzoka bango nde bato bazali barrière ya solo peno batiaki mpena bamitiaki liboso mpona tomona bango te mais lelo oyo boye esengeli tobutisa te bango mais lelo oyo boye qu'est-ce que vous pouvez penser tokokanisa yango nyonso mpona boyebake tokomi na niveau oyo ke bitumba bikomi na esika oyo ke bato bayaki na esprit ke bakabola mboka bazwa nyonso bakende na yango basuki po bato wana oyo babandaki kokangela biso nzela bakomi na discours ya résistance yoka bango moko ndenge bazali koloba baza koloba discours oyo boye biso tokotisaki makambo na malembe pito bozokamata bozolekisa bakomi bango nyonso na discours wana napesa yo eloko moko nani Delice Sanga. Delice Sanga ayaka na Belgique so na France azoloba nini makambo ya batuti ki batuko batozana batuti na Zaire ce qui est faux et abandai ko wanga nake tozali na occupation te malheureusement mikolo ndenge tozali boye les paroles sont les paroles sont bonnes les écrits restent mais lelo nyo se tikalaka. Ok, c'est ça na bien moi ko ya lisusu akoi na makambo ya plagiat ya makambo ya ligne ya projet ya construction ya nini ya Pareko. C'est ça na omi ko sala plagiat abosani makambo ya abiko bana ko boya makambo ya Pareko abimisa ki pona ya nini ya occupation et puis balkanisation. Alors tala ba politicien ba komi na discours lelo le boye discours wana et komi na bango basangisi la makambo na bango babandaki mitu to sa résulté. Alors bato baza ko diriger makambo pena na ndenge ya solo o bato baza ko diriger bango kuya bamoni likambo wana ke soki batiki yango boye ezalaki kaka na est bazali sur la batiki kuna est kuna balingi basataka na est te bali ko komate la maluku akomi déjà pembeni na Kinshasa pour la basse année basalaki na 98. Alors on a déjà à côté à Palais de Marbre baza partout déjà na kati ya ville province ya Kinshasa bazali suka la malukute baza partout.
esengo place nde biso tolingi tomona pena sikoyo ke bana mboka bazwa sikoyo de courage na bango biso tobandaki koluka banda kala epuis bato wana bayeba mpe ke bakongolais bakotikala kaka bakongolais te tokozonga na ntango tozalaki na ntango ya Zaire mwana Zaire mizoga bakomona oyo bamona nano te oyo boye naza koyebisa yo mama na ngai biso na résistance toza te ke toza koluka toyela bango. Est-ce que résistance ezali ya solo papa na ngai pour la moni oko répéter le comme résistance est-ce que résistance ezali parce que kula bozali ebele mais tozomona ke on dirait bo panzani bandeko bakomi oyo na ngambo est-ce que résistance ezali mais tala nga nazali awa boye nazosola na yo nga nayebi ki yo ozali résistance ya monene na kati na terrain lelo oyo boye lelo oza na kati na terrain alors na libanda biso lobandaka ona biso tozalaka na libanda toza komema masolo nyonso libanda tozokotisa ngo na kati lelo ndenge bozali wana olina ntangelo bato bakotangelo boni toyebi ke bazali ya biso na bo bazalaki bapolisier babandaki kowangana lelo bakomi na kati na discours ya nini la résistance c'est-à-dire la résistance a fait son travail résistance ezocontinue kosala mosala na yango bapeti na nga wana ndenge bazali wana mwana leki na nga wana Bruno Mimbeka ntango bato balandaka ye donc aza kotoka liboso na nini na micro yokanisa bato balandaka ye te ezala na libanda ou bien na kati bato balandaka ye te alors c'est ça la résistance. Résistance ya mwana et puis tozali na makambo ya résistance na ina tuno likamoko polo bi ba politique la République démocratique du Congo bazali te ponga souci za mingi peut-être likambo insécurité po tozolango parce que lobi to lobokuna oye koleka la Congo la ebité parce que na tchaki audio moko kotali sabatuke projet ya bangune ezali ko exterminer race Congo ndenge basala la Canada ndenge basala la na États-Unis ko benga ba port rouge yango siko lelo balaeli na Congo alors likambo insécurité to koyeko lekisa yango bongo te to koyeko zola yango ata sanza bobimba pona kolobela kaka po bato bayeba ke bazala vigilant mais on lobi likambo ko moto lobi bayi politique ba opposa na République démocratique du Congo bazali te aussi lota tozomona ba Martin Fayulu Madidi ya SID bazala opposition Mozito ya Nouvel Élan bazala kati opposition tozomona Bemba Gombo bazaba opposant tozomona ba Denis Sanga uti kotala ba Denis wala bazaba opposant toboni ba MLC mais comment yo lebi ke ba opposant bazali te opposition ezate mamai tala manda Mobutu akende na 97 te lelo boye oyo toza komona ba théâtre ya politique toza mona mboka na biso na mokili mobimba tikala kosala na de mboka moko te yokotangela ngai ke eza na plus de 500 partis politiques na mokili ezala nano te alors sur quelle idéologie bato wana bazosala politique tangelanga politique moko oyo kolobaki lelo oyo ke ye nde bato bakotia motema ke soki atelemi makambo makoleka malamu tomonaki ata soki bazosala bassemblage baélection basaleli biso batéâtre wana 3 fois eleki toza komona yango kaka boye e bango nyonso bazolinga babeta kaka sifflet moko tozalaki awa boye Kanambe azwaki bango azoleisa bango na nini na batia babiloko na nini na matiti na ndulundulu baza koya bamisusu na baprofesseur bazobenga baprofesseur ya université bazokotala nini baotambola ndulundulu na nini na libumu lokola banyoka bakende mpona bakende kolia na nini na mangeoire na ye lelo oyo bango nyonso baye bakie mpe na Félix na union sucré alors yo koyebisa ngai bato wana bazali banani tobenga bango bapoliticien non je ne crois pas alors mboka na biso eza na kaka ça c'est vrai mboka na biso eza na pasi ondima yango mais eloko moko ezali wana biso na bino oyo nga naza koya yango boni ke certaine naza kobetela likolo ya résistance ke tozali na comprimé na teramisi ni kutu te tozali na comprimé be moko kaka tozali na yango ezali nini soulèvement populaire bango nyonso moko akobanda kopakatana bakuya moko akotelema lombangu mpe okena tomona bango lisusu te oyo bakotikala bango nde tolobaki peut-être tofanda na bango tobongisi makambo tozongisi ndenge makambo azalaki atala ntango ya Zaire bon lelo tozokela maponami kisi moko totikeli yango ezali bobele soulèvement populaire iyo wala tondimi yo pamba te na maso makoleka na Congo esengeli kaka soulèvement sikoyo mapona mpe yango wana etelemi baparti politique ope yali komilengele po ete bakende
kokotisa bapapela bango donc maso tolobaki liboso ya réforme ya seni ya changement ya makambo yiki tomoni ke ekwei pamba te calendrier ebimi ekomi sikoyo bakele kotala bafichier électoral la mwana mwasi oyo ya rwandaise oyo ekomi likambo ya OIF oyo bakangeli bandeko na biso po ete bakele kotelema koboya makambo ya francophonie mpo mboka ezali malamu te sikoyo nini na makambo wana nyonso ndenge ezoleka likanisi na bino barésistant bokomona yango boni kotika nano bango basala lisano na bango ti bakoma yango na suka bongo bino bokoya nsima to mpe mayele mosusu ezali ntango bango baza komilengele na masano ya mabe mpona kodétruire population bino bokoya kokata yango to boali na makambo mosusu akosala mama lipate wana tomoni lipate wana mbala misato lipate wana tomoni yango mbala misato oyo ya liboso tomonaki ntango Jean Pierre Bemba ake koyamba alobi nini acceptation na ye wana kina yango baaccepte na yo na kiama ntango akina yango tomoni nini teke wana ndenge ezalaki toye komona oyo ya papa Kondo Etienne na 2011 toye komona lisusu théâtre de chez nous baye kosalela biso awa boye nani comment moto boya bino oyo bozana lelo wana Tilombo donc oyo ya minei bokokende kosala yango mpona nini raison ezali nini biso boyo tozali boke tokokende kondima yango mpona nini oyebi deja position na biso ndenge ezalaka position na biso tokokamata te teke totia yango kaka biso kaka ndenge tokozwa solution wana non biso tozokoluka ndeke peuple congolais afongola miso tofongoli tosali yango mpona tofongola bato miso liboso tozalaki na ntango ya Jean Pierre Bemba ezalaki eloko mosusu oyo ya papa Etienne tokotaki na kati tomonaki makambo ndenge malekaki oyo tosalaki mpe lelo oyo boye tokwatisi misisa na biso na résistance bato mosusu bazwi nini idéologie wana baza na yango oyo uti koleka awa boye dernièrement oyo boye ya nani ya Tilombo tomoni yango mpe ndenge malekaki bien ke toboyi mokonzi aboyaki tolingaki toyeba eloko nini eza na kati tokotaki mpe place ndenge na koyebisa yo ke yo mpo oyebi yango malamu ndenge toyebanaki ya parti ya wana ke na kulutu na ngai Martin Fayulu nazwaki mpe chance na kosola na ye de temps en temps mpona kokoluka kokota na kati bato na ye mpe tobandaki kotola na bango lelo oyo ndenge tozali wana bato oyo wana nyonso bayebi historique nyonso bato toza koloba nango mpona makambo na mboka na biso bato balembi nano kokufa te tokufeli bato ebele likolo ya makambo ya buzoba namona ye kutu video moko baza kotia mwana moko soki ya 3-4 ans bato 3-4 ans si je me trompe pas batuni ye abitala omoni mboka oyo boye kombo na yango république ya démocratisé du Congo omoni mwa mboka oyo moki oyo boye Rwanda batuni abi menga kanisa soki eza monene koleka yango ndenge na moto ekangani mboka na bolobaki bakanga mboka na biso babomaka bato mwana moke ya 3-4 aza koloba makambo ya boye donc na soni bolema boleki biso tolongwana na buzoba soki mpe makambo ezalaki ya kobombama wi tolingaki tolobaki eza lelo oyo makambo yabombamaka lisusu te nyonso elimi na poisa alors eloko nini eza kozanga tozozanga kokoba kaka na litani wana po ete mpe bozali libanda mosusu bazali solution nini tokoki kozwa kokoba kaka kotika yango ekola liyanzi ekoya monene ekosala mokosati yo kotika kaka kolia koluka moya kolongola to mpe tokotikala kaka na lisukulu moko mpe mboka eki nango na balkanisation ndenge ekei boye tozali na moto oyo apesaki biso makanisi lingombo epesi makanisi nyonso papa honore ayebisaki biso tokamata 7 mesures ba 7 mesures wana mama na kotindela oyo yango na BDF tozali na ngonga te mpona limbolo nyonso wana ezali babiloko moko ya mike tobanda kosala na kosepela yo kozala wana bamosusu bazali wana bainformation bokozwa yango tozali na oyo nyonso bokopesa ke mokolo ya boye bato ntango bato banda komona yango 7 mesures wana ezali simple tosangisa na bapolitisien wana topesa bango makanisi wana na kanisi ekozwa biso mikolo ebele te est-ce que ekosiba ezali simple est-ce que bokokoka po ete awa bayi politike bakotala miele bwa bango basi babwakeli bango miele kuna mpe bino na mikili ya bapaya bokabwani biteni na biteni est-ce que ezali te position moko mpe ya kolalisa kaka peuple pongi ya babebe azelaka to mpe bochamwisa mpe peuple mpo lelo oyo ndenge tokoloba boye
makambo ezali mususu na terrain bino bokomona kaka enveloppe mususu mais mususu ezali peut-être oh lobby bomoni ke pi pe wayi mokili pe komi na makambo mususu parce que oyo ezosalama lelo en tout cas tozomona te wapi lidusu wapi nini mais sikoyo totikala kaka na processus ya kolobaka to mpe tosala tumpa mbala moko nde baninga bakosala bon mama tozala na soki te tozala nga nalobaka soki nga na personnellement nga nazali moto soki nga nazwi makanisi ntango napesaka makanisi na nga ntango tosolaka nayo na kuku na bamosusu tosolaka na bango mpe na kuku oyebi ndenge nga nakanisaka ngai nazali moto teke soki na koti na idéologie nazokota nga naza politicien te ya liboso eloko nalobaka wana mpe bato basekaka ngai bato balobelaka ngai basekaka ngai yo osala makambo oyo ozala politicien te oui nga naza politicien te o nazalaka politicien te soki nga na mikotisa na makambo oyo boye ezali mpona bosambolu na mona ke mboka na ngai ezali na kaka na mikotisa na makambo oyo mpona moni ke soki nga napesi makanisi na ngai ekozala malamu na ngomba mpona bao soki baokanisa mpe lokola ngai tokoma ebeli ezali nde likambo ya motango tozali na yango soki tobakisi na bato oyo toyebi baza na kati kuna tokamati baleki mosusu eleki yo kende salabu yo salabu mama eza lisusu likambo ya soki te eza likambo ya mabeli merci na bandike bandeko nyonso balandi yo soki mwa liloba ya bokabwani ezali tomekana kosola po ete lelo nalingaki mpenza tofanda no na insécurité mpo bato baza koyeba te ke insécurité ezali na kati ya république démocratique du congo bandeko na ngai lobi bokoyoka likambo mosusu bozali na bafamille boyali na bandeko bozwa likambo epete te basi bazingi biso basi bakoti na Kinshasa na lolenga kosakala te bango moko baza kointimider voire même peuple ezali na bandeko mosusu enlèvement ezali kosalama bazali koteka baorgane donc bakabi biso na lolenge nyonso ndenge toza na insécurité oyo ya kosakana na yango te soki bozali kotala kaka boye mpo lobi tokende maponami mpo lobi tokende babalkanisation bozomona yango lokola liseki makambo ekolo kongo ndenge etekami bozomona yango lokola liseki bandeko na ngai lobi tokoregrete ke mutu moko aza esolo liloba ya koloba te na lolenge bato tozokende maponami oyo lolenge pepe aza kotalela yango ngai azali kolela nayebi te nini okoki koloba liloba na yo ya bokaboni mpo ete olala mpe tozwi yo toza kameme na ntango ya kolala tokoyeba kosola mosusu na mikolo mizali koya oui matondo mingi mama Osea nayoki yo oyebi makambo ya insécurité bato nyonso omoni bavillage na biso nyonso esila bato nyonso bakóma na Kinshasa ezali lisusu ndenge ezalaki te Kinshasa ezalaki ville moko ya ba 3 millions d'habitants ekóma sikoyo ba 15-20 millions d'habitants alors eloko eza komi préparé wana nga na kosenga nde na bandeko na ngai oyo bazali bakongolais ya solo bayoka makambo oyo mbela oyo obetaka elongo na baoyo mosusu bazali tozotindela bino makambo ya résistance bamilengele ndenge ntango nani musée Kabila ayaki na bato wana il a pris un courage important oyo apesaki bato te bato oyo biso tokanisaki bazali baye kosalisa biso nzoka nde bango banyende mpona bakonza biso oyo il faut tomilengele tokamata bamesure na biso moko oyo azali na kanya abima na kanya oyo abimi na likonga abimi na likonga oyo abimi na kalanganza abima na kalanganza kotikela bato oyo eloko moko te liboso tozalaki na eloko moko wana tokokota nango mpe na kuku tolobaki opération toyebi ndako toyebani mpe biso na biso bilongi toyebani biso na biso mpe ndinga mpona nini tokomitika biso moko boyeke moto aya auti mosika afandeli biso epi tozomona yango lokola maseki non bokutelaka ba CCDP ba peuple mokonzi banani wana nyonso est-ce que bozwi ntango mpe akosangana lisanga moko po ete ezosenga mpe na lisanga nde tokolonga est-ce que kuna mpe bozalaka na lisanga bino bato apareko na ba CCDP na bakongo bomoko na babino tu wana bosangana boloba liloba moko po ete boyeba mpe kosunga bato oyo baza na front po eloko mosusu mpe ezosanga eza lisungi oui mama tokutanaka elonga na koloba teke tokutanaka te tokutanaka tozali bato tala tomonaki dernièrement ndeko na ngai ale bolojwa azalaki atamboli na Europe toyambaki tofandi na ye ayebi eloko biso toza kosala akutani na mutu nyonso oyo alingaki akutana na ye
ba conférence esalemaka na ba téléphone na ba zoom na WhatsApp ne tozali na ba groupe tozali na yango information za kotambola tango mosapi moko mozoki nyonso makila c'était la sida moko te. Alors biso loko tozali na ona posa nini tozali na posa toyeba o tozali kokanisa lelo ndenge ko libérer mboka na biso mabe ezali nde sikoyo boye boyo tozalaki na bango mosusu oyo bakoma baluki bakende kofanda na manjoire bango bazwi bamikomisi mwa club d'amis soki likambo ekomi tokomi na nzela tokomi boye baye bakomi koluka kokorompre bato mosusu. Alors c'est ça notre problème et puis babiloko wana bakokorompre moto nyonso te, ça c'est sûr et certain. Ekotikala kome bato bakolingaka corruption te lokola babiso boyo tozali wana na kotikalaka jamais kozwa mbongo na makambo ya buzoba mpona baya bakorompre ngai mpona bato baza kokufa na mboka na ngai. Merci beaucoup. Tokomi kona suka po ete santé pe ali malamu te kuna pe la régie bakotia déjà minute ekomi mwa musika mwa maloba ya bokabwani mpona mokolo mwa lelo oyo pe olala na yo. Matondo mingi mama nga na tondi bino mingi pesa baleki oyo bakangi bango wana ba Bruno Mimbenga na kotika te bakokontinue bolemba te. France wana France mokolo ezali tokopesa bango liteya na bango biso tozali na 4 langues nationales tozala besoin tozala pe na besoin ya balangue mosusu te mokolo ezali biso na bango tokopesa makambo. Merci mingi nga na tondi yo et puis na pesi bino longonya mingi na mosala bozali kosala na kati mokolo mozali tokutana kasi totika na koko. Merci beaucoup Nzambe apambola bino. Bandeko wala tosalaki bongo na ndeko en direct aux États-Unis pour ko solo na makambo matali insécurité la République démocratique du Congo na bandi pena bolandi la bokebi apesi biso tango la tango yo ezali bongo po ete alala azali bongo ndeko ya pareko bolandi na sema ya papa ngonda domination salama ki biso to komina suka bandeko likamo insécurité so bongo na martelé yango la tiki bakambo so to ngai to solo la ezali pambate insécurité ezali na kata Congo tango to solo ba insécurité ezali ya kosakala te film bo bandai ko mona libanda ya mboka yango ekomeli biso awa pe ezali partout basi ba panzani pe ba koti na ba commune inso basali ko kata pasi ezali po ete bali ba congolais pasi ezali po ete ezali ba congolais nde bazali na kati opération wana pasi na biso to kolela po ete eli bande ko na biso ba congolais nde ba pesi bango molimo wana ya mabe po ete bango ba torturer bande ko na biso pe to zali kolela est-ce que gouvernement en place ezali complice te pamba te soki congolais yebaki likambo oyo te bandeko e basi ba libérer mboka soki ba congolais bayebaki litala to ko telema boye pola pasi tala bandeko ba Bruno ba telemaki bangola lelo basala boloko balei te to ko luka moya ko ganga me ba soda ba ko sepela balobi bosali malamu po te biso to ko nyoko me bazali na mpifote ya ko ba bandeko la bango bokende balobi bose na général aya c'est que bolema boli na kati pe ba kambia ye ko Congo bazali komona ete makambo ezali kosala mezali mabe kasi lokola bango bazali na makasi te makoki te Kigali nde ako gouverner Congo pe ba occidentaux balela katongo midi poko mebolo bakabobelo kota ya français to ali banyama to boni moto yo boye na biloko na ebiso bakonzi babiso bali na makasi te ya koloba libanda pe na konganga koloba ete makambo ya kosalama baloki bazali boye bango bakangi bango na moleke oye babimialité bayi kongomani to bunda likamo sécurité bandeko na ngai boali na babochi awa boali na bana awa ba oyo pe bakendela bapara na bango likambo te me tango motolula yo wali kongomani kotika likambo eleka boye te bosunga likambo esila oyo ekoti na Congo lobi bokolela ba océan bakonganga lisusu boye te ba océan bakomibangisa pe po ete ata komona nzambe yaki kosunga mokili azongaka nsima kaboya tekela betambela mwa moke ya solo santé malamu te kufa kokata enlèvement tolela bavideo baaudio bakambi ye ekolo Congo bali na bolema bakotela moleke bayebi eloko oyo bakosunga mboka te plutôt bakoteka mboka po bango bamibikisa yo ali kongomani olandi biso na bokebi longwa nano na ngambo ya kochola longwa nano na ngambo ya kolia bisolo longwa nano na ngambo ya komisepela tala boyo petala ekolo wa yo petala bandeko na yo basila losilo ya boye eyali bapaya te bato bakoboma eyali bakongomani batie bango milimo
po ete nzaleleki basombi bango na misolo bakotisi bango eloko po bango bateka nga naye koteka kabuya to kabuya tekinga bokomona likambo la te somo te mamour atekanga to Florence batono bina tekanga bokomona somo la likambo te tokomi ndenge wana mabota ekosila mboka ekokende kasi la ndimi te mikolo mikoya Kongo bana ko libérer mboka o nzamba ko luka to moto mosusu nakanza pe na nguya apesa ye mabele ya kitoko kasi nga na ndimi te Kongo bani oyo alandinga lelo akolinga ateke kolo wa ndenge wana tokosala be mosala ya nzambe tata tokolobo pe bino bosunga biso na nzela ya miso matondo kabuya merci penza la patience na yo pe la tango to lekisi nzamba za na congolais nyonso pe congolais bala ko telema po eta katati na likambo la ye ngonga penze komi mabe oyo na jolo boy to ko pema ya lili sosu kitoko te melio na melio mama missionnaire Kilame la Chabienne papa Michael mama Celestine bolibo bayike big Daniel Ngenda bisika biso ezo mibino tosunga Congo pour Congo elle biso merci la Kabuya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci la gloire ngoma misape électrique merci la papa directeur recherche stratégique pesa ngoma comparer avec biso to bundele kolo po oye komi lelo ezali eloko totikate pena na ko lika ete na nzambe elongola bokasi na biso bato tokolonga bato